te mbuta la moni mbuta. To me kana bina rumba. O mona. Ah, o boy kwani. Ya pa tala babone. Miss, vediamo come sale. Vuoi che ti sono cate mai da miss anche. Zilana che ripana ipo mure sono fragile. Zera. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Boye bake eyena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba ndeko na yo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga batieli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kobela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Mama boni santé. Nakomi bien. soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe katarak yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga Santé, c'est gagné. alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate On commence? Ok. Ah, namoni bien te. Ah, ten. Ah, il faut le choix de na binoti. Mwana yaki, mwana ya poto, tala flat ya kitoko. Oye cheba condition nyonso, pona kopema na ilengi nyonso. Yangoyo! Flat Hotel Joli Kabelo CPI, cadre kitoko pona kopema. Awa soko ye, oye kaka na bilamba na yo, okokuta nyonso izali. Tala binomoko, bambetu ya nyekese. Cuisine na ba chambre nyonso, salon ya joli kitoko. Bongo kote ya ba toilette enga ye, awa ata mikate kwei, okolia kitoko. Bazali na courant ya kitoko, 24 heures sur 24. Po bango, bazali na départ unique. Bachela binope, mo bange na groupe électrogène awa, ya tumupia. Maye bimakatango nyoso, na Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Bazali na mo bange na parking. Pe sécurité ezali assuré. Ndimela ngaike soki ozali kovanda na kati ya Flat Hotel Joli Kabelo CPI bar oyo okoye kovanda no awa omelie loko nyonso yo kolinga kasi pona bato lipanda bosana awa te. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Boula numéro 115 quartier Adoula référence église Mangembo na commune Bandalungwa. Tope okoki kobenga bango na numéro ya téléphone oyo 082 58 12 024. Ozamo Bimba. Eyokanie. Oui. Amis. Il a fait il pas pour le petit je vais pas y faire ça. Oh là là. Oh. Mais oui quoi il fait dans la carte. Yann sokola ngape. Na ya pe. E na ikepe papusha. Papa push le tanji yo sokola ngaka buye. Apama se se tamta. Personne va pour lui, le monde est bien. Ailleurs, il y a Fali ya bato elaki yango donc makambo ekende bien.
Ah bon? Gideline Mokonzi. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche, awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4, yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu, bako banda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka ya bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs, Emile alias de Mingongo, yende muta konde ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Tchonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te reçons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Tchongaske. Chez Tchonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo, pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel, soit Nene ya Kelo Kelo. Nene ya. Ça va? Ouais. Babi to Alexa le 30 juin. Ah ouais. Fimbu na Fimbu. Na site ya Nene ya Kelo Kelo. To fandi awa na bambuta likasu dans le 30 juin. Toza awa. Nene ya ça va? Ça va bien Ken Piana. Ça va? Giti pomba yaka kote manam. Yo na pegi tita skole sere bondeni. Yaka na boto yaki osukola. Nanga fête anniversaire na liba soso yemo. Koyo ko bangela. Mais babi rythme va succès. Succès fort. Na libele yango kena. Succès fort. Ah, libele nini? Kena fina ngo libele za problème. Abanda bon sa soutien na libele batika yango na vite. Kena banda bon. Libele batika yango te. Alors tu peux pas fina ki abanda bon. Maman ça va? Yo tika te fo kenda. Hein? Tika ta, ils ont acteur mort, il faut pas se reposer. OK, c'est bon. Bato ba mono to la fête de la réalité le 30 juin 61 ans à pays na biso. Tout ça analyse 1, 2 ou 3 fois par semaine. Na moment où to bandi caméra fongami tek to bandi. Ce les agina ken. C'est comme bato faut pas ça la part des choses. En ya ken et pas mutu moko boye, eza en ya muta de. Ken ya binga. Moi je parle de ce que je vois. Yo ce qu'on a pas voir na yo. Comment na kanga ya koto kuna ba koto mususu. Na mona ya côté tout, pe na lobela ya côté tout. Bon siko côté o ba loba gina linga bango te. Pourquoi pas comme actif na Instagram, na page à Facebook? Pourquoi? Avant il y en avait pas. Pourquoi le commis? C'est à force ya boloba. De babi bon on va montrer à Moutake, ils sont en danger. Et ça l'est bien. Ils ont maintenant beaucoup d'abonnés, bazar va followers et belé et ça va bien. C'est ça mon combat. Donc c'était une façon de promouvoir Bango. C'est une façon il y a comme mon avis sous artiste na biso ba kenda ba tourner en masse les ezaki liboso. Parce que artiste na biso ba ke sous tourner en masse. Et comme ka mona moko mibale. Et pourtant à l'époque net ngata na ndao rien tozaki ba artiste belé tono ke ba tourner. Au Kabuta na Gabon, Pepe Kalaza na Côte d'Ivoire, bien à Tanzanie, au mona JB bien à Papa Chéri Benin, au mona Bikili, au mona Keboe, donc au mona 8, 10, 12, bah des fois, bah tout. On a ça bien. Parce que l'élo est quitté. Donc, quitté pourquoi? Parce que comme on a retard dans les réseaux sociaux. Retard dans les réseaux sociaux, il faut que pour l'année, tu m'as calé, pour que tu comprendre et pas à l'actif. Donc c'est ça.
Merci, merci, merci. Bon fiston, Aza jeune papa. Fiston Aza jeune papa. Donc nous là, les Moutalikas, on est des jeunes papas, donc on est dans les quarantaines. Et puis on a fin 30, quarantaine, on a 50. Époque, on a besoin de toi, tu as wingé. De ce qu'on marque à l'époque, tu as âge, il faut que yeba. Neti Doudou qui binda koi. Oya ko ignorer aza mutema mabe. Doudou azaki avanga, mais c'était la même époque. Non. Doudou eza époque ya ba 94, 95, 96. Deux fois. Talaka Saddam président Wenge, mandima bena ozape président ki binda koi. Deux fois. Bano beta concert na place où comme Chentemba na kala. Moi Chentemba ouais à Forest comme à Koto. Ba comme à beta on a les millionnaires. Boîte à Saddam. Deux fois. Donc mututo marqué na Congo. Soki batu ba bosani le ba za batu époque na été. Mais c'est comme mais batu ko ça que ba pesa histoire ko lobi mututo histoire et biso ba pas no ba to ba bota kadelo. Bon, Doudou est mort face à l'effort, na vie à réseaux sociaux, apparaîtra à tout moment. Bateau à génération na ba CP là parce que to CP là comme on a bateau ba CP ça à tout moment. Netinga bateau ba CP là ta ba mon analyse, bazo se rappeler ce qu'on a bilon na sala. Et ça là va bien. Même si na obeta souté, maintenant on a loba, ba yoka, ba raisonner ba temps et ça là bien. Non, boy, abo mambo, na ya okoya pam. Et il y a un produit musicien présent. Reda a percé mon enfance. Merci Reda. Mas base a percé mon enfance. Eh, mas songi. Obi ke mas tana. Mas mwande. Mas ayebi nene a bien. Mas a témoigner grandeur à nene à kelo. Des fois. Mas base avec Anis. Yo peka ba Jésus. Et la profité na bobine zit. Mas c'est là où on s'est pelé, il continue toujours à percer. Oui. En plein tournée de bazarana. Babet un artiste moko à ça va tourner à un festival. Comme on écoute Kimingaï. Mas rappelle le nom s'il te plaît. Avec Anis Mwanda na jet privé. Na hôtel yo mona bandoki. Nene ya mona ndoki ake kota la chambre Alexis. Mas azaki accompagné ke kota la chambre ndenge. Obi kito sala débat on dirait bakangi ndoki. Nene ya okino kota la chambre ndenge. Na mona ki bandoki balela. Yogayan Mambo. Ben, Mouta, toi, tu rates une bonne partie du feuilleton. Hein? Une bonne partie. Mais Néné a dormi dans la chambre de Lexis. Non, c'est une histoire. Mouta funda Yann Mambo. Il y a des gens qui ont songi. Aïe funda Shenga. Obi ke tabu yana pardon Néné. Tabu yana fundi Shenga. Tellement biso tu vas yo ke lo zoo pour ton lingo. Mais to so bomba na biso to lingo loba te po Néné azala pe munoko o loba ne mbangu boye. A papule o maloba. Ouais. Etike denda. Bariti pesa somo. Na yoka ba incantation na kima. Yo yakotaka makamalo. Mas mutabana ko sala ba incantation. Oui, mas ko na mona mas na mos de. Ba sala ba incantation. Yango yo kimaga. Teme yo kimaga avant mas ba sala ba incantation. Na kimi samba na nga. Na bengi fi wana na beteke bala na mas. Mas ba so ko ma mas na. Te ba na la pena. Te nga na beteke bala. Te ba na la pena.
te baro la pena siko yani siko ne projet des agi aya kola na chambre no yani mambo siko ezali aya kola na chambre yani bena to sala projet yani yo yani mais notamment aujourd'hui je vais dormir chez Néné ngabi ikomi ka lipa ba chama tega ya solo ana da yani mambo kasoki mana shema bango ko na shamba Alexis yani mambo te kuna mutu anaola na shamba mda te biso nyonso mutu na mutu na shamba na yana nani masi basi wana prie kibuda incantation mikro yozwa mai indépendance chacha ngara yozo indépendance no sauna basi masi ozabi na kisa solo ponga na yoka masi na prima kuria sina yebi nayebi bon que não na chama Alexis bwana na kimi na shamba mzuzu na moni ekangama na 1h du matin on mekanisi yo moko on l'a tapé miniji pa vert et ya vert yo kasi ko lisola yana Mbuta ben tu vois pas Néné là Nabi oui je vois Néné eh ben tu vois pas bien là Nabi t'es dans bon bien t'es dans le Bayan Yann Mambo Yoga Yann ben aujourd'hui je vais m'infiltrer dans sa chambre Nabi on s'est infiltré dedans en caractère la carte Yoga Yann eh ben elle est courtoise elle va ouvrir Nanabi Yann tika ba risque Néné à l'obaratro ah ben va plus parler là monsieur ben on est une équipe Yann vous devez le canelo Yann a bête est-ce que Yann a bête savon de fois pour là yo ah ya salana hein Yann Yann anaozwa image ya Néné akienda kuna toilette te basimbaka etango alalaka ntango bana ronfle este akobetelaka lisolo te este alobi olalako bana opusana mingi kote te mpo bana obanga Yann siko este azoprofite ntango azopusana bebe toka azokangoka ah les filles qui a créé les filles oh c'est oui que kozana passer ça coup hein bon ma femme m'excuse hein ah lova ah bazo ça tourne bien tourne bien ba utaki met ba keso imboka ndi ba tourner fort Néné à kelo ah petite sœur propre oui que Néné avait na Chine Mwanda oui que Néné avait na Chine ngala zo linga Néné ola le para ngai Néné akibi terora dragete na linga na cadre ozara kaka te attitude te nano kosa Néné ayoka ah ba bis ici la revoir ah ba bis ici la revoir ok donc fundanga il y a quoi Alexis abengaka no muta tu sais il faut bien encadrer Néné parce que c'est Néné afundanga pas Alexis abengi on est ça discours à la muka muta tu sais toi tu es un bon gars tu sais que tu es mon frère là mais il faut encadrer Néné c'est ta sœur hein Garabi ah c'est ma sœur Alexis de quelle mère muta somme le boss Brice Tanguy Lulendo en direct de Belgique à comme Belgique lelo azolexa week-end banda abandi week-end mercredi mardi boss Tanguy Brice Lulendo Néné awana camarade à Bill Gates Tanguy Brice Lulendo camarade à Bill Gates l'ami personnel de Bill Gates ah on le va bien quoi boss Tanguy Brice Lulendo voilà monté maman Fefe Fanzo la plus gentille de toutes les filles Congo du monde on a au côté on a ouais sana miss ouais
Il y a un Miss Yamakasi. C'est elle, hein? Un Miss. Il a pété le bakou, il a pété le bakou, il a pété le bakou. Il a pété le bakou, il a pété le bakou. Tu n'as pas eu besoin de la bakou. Oh là là. Oh, oh. Mais oui, quoi, il fait dans la gâteau. Quoi? Mais ouais. Bon, les bagarres, on a tout, il faut voir à côté de la couille. Mais souviens, C'est pas vrai. Il y a un Miss. Il y a des marques, premier Miss congolaise, il y a des marques. Libia Marula. Oh Seigneur, oh yo zote. Oui, mais Miss Kale sont les autres soirs. Et ça va sembler, va sembler. Bon, tu n'as pas question, tu as beau tout net, bon, il y a un bingat. Mbuta, tu m'as dit le 30 juin. Ouais. Ouais. Nani yango asepela na entourage ya basi te na mokili oyo à part puissance basango voilà c'est koloba basango te kayo lobi nani basepelaka na entourage ya basi mais basalaka te oui ouais basango baka na bankule mais nga so naki sango savon savon lingai mona pasi po mutu to asepelaka na bamomi siko ndeni bango bakosaki basepelaka na bamomi te amona tango sango kuta lolaka mwasi koleka nayo pani ezwa mai mas azala mwasa nani ya yad azala mwasa yad mamboe mas abeta yad virunga obi tournane ezaka gu siko spectacle esili tokevaka na bamindela perenko na sexi bango banere elingi okatana ah mais non finalement la musique musique te naza kaka musicien me nalingaka so yango te eza volontaire ntan nazwaka décision nasala musique moto atindanga te donc ouais. Ouais, c'est tout. Ouais. Ah, la vie. Ah, la vie. Vous avez cotisé la zère. Eh, on le gambon, on l'a souki. Après ça, il repasse votre salut. Oui, que blague à part. On a la samaya, vino moyens, on a caméra zate. Et ça, les gars, bien les gars, la maille, on va libanda. Vous savez, il y a 4, mais il y a tout à libaku. À tout libaku. À tout libaku. Ok. Maï, il y a un maï. Ouais. Ya solo. Na sevine wapi? Na sevine o. Bosala spectacle kuna? Ya ni ana rankinya. Pardon azoya. Bolo ba apet. Botikeli ka kamona loba. Miss Ekuna, boni Miss Ekuna. Mr. Charme. Eh, amarula kaka. Concentration. Papa, le 30 juin, joyeux anniversaire à tous les kings et les queens qui sont les rois ou les reines. Il y a journée, il y a indépendance, alors profitez bien de votre journée. Les gens sont entourés alors je vais interviewer quelques-uns, mais on a Néné qui a célébré son anniversaire hier, c'était le 29 juin. Bonjour Néné. Bonjour Rita, bonjour Fimbuna Fimbu. Joyeux anniversaire. Merci. Okay. Bon, c'est le 30 juin, indépendance, Nabiso 61 ans. Ouais, 61 ans, donc Nzamba Zobatela Congo, parce que sans Nzambe, même beaucoup de Jésus gagnent. 61 ans de Mpiaka, de Rosanga, de souffrance.
toi na choix te tos yani ti ba parents na ba pauvre au changer bango te au CPN na bango ka bongo o wanga na pe bango te toi na nyeso sauf choix dans ba sabi so ba congolais ba na juste ba umela kati na souffrance ngo na pasi mais un jour ka to bima ba mikakatano oyo voilà mais nini ya siko le 30 juin il fait ka boya na piscine kasi ken pena tenga na benga ke to tourner ay bisinga ke bino lo abo bo ka ba bassin to boka ba bassin mais to na bassin te fini ay na bassin ya wana yo boa kit ken pena bi to boka ba bassin mais yo siko boyo boka bassin te mais yo utolo ba kenzo tone zala bien te ngo boyi nga nduta yango obate oboyi mbuta kimo na mai nduta katala mabe nene ya po na boy na kita na pantalon jean na chemise abu ya maboko milai po ndute banzi banda ati na suka na kotala kotala toko oza ngota avec assurance que mbuta yo mona pardon bon miss Aken Miss Congo ya Ken bonjour miss Bonjour. Yoza miss Aken Miss Congo kasi Miss Congo miss Aken Oh. C'est pas vrai. Oui, c'est pas vrai. Alors, bonjour, Maman Boni. Bien. Ok. Bon, les 30 jours, vous boire à bassin à la piscine. Non, même pas. Tu es au chocolat. Mais il y a moins boire à bassin. Ah bon? Naïbete? Alors, Miss Congo dit bonjour à tous les abonnés de Fimbu na Fimbu. Bonjour, je vous salue. Alors, tu as des films qui est. Mbuta, nzembo mo boye mbaka ndende o batba défilara. Shakira, dindindi. Na la bionda. Voilà c'est ba défila nzembo anati. Ndeni. Voilà, voilà Wali Badaru. Comment on a alors Miss tout le monde a mis ça au défilé ka mukie pour c'est ça a c'est ça ba bonnet à Fimbu na Fimbu mukie ka ngamona oh mais ça na bassin nene ya t'as mis ça cause attends fou Exagéré. le quoi yanga est exagéré on commence ok namoni bien ti il faut le choix ba tente na binoti alors bonjour mamie. Bonjour. Comment vous allez? Super bon. Pourquoi tous les abonnés? Miss comment le baneka français Néné. Dis bon Mbuta. Mama baya. Mbuta nini? C'est le côté. Mbuta na tala. T'as dit. Mbuta yo. Rito baloka Mbuta yende baloka yo. Mbuta ko samsa mongata. Babila ya mai. Mbuta. Mbuta zalande boye. Mbuta ko sabi swe. Mbuta. Tosi mama ena kyo bina na mbuta. Na ko bina na mbuta te. Nani na kosi nani? Te mbuta na moni mbuta. To meka na bina rumba. Omona. Omo boy kwani. Ya tala babone. Mbuta ko komande boye. Mama Miss Congo sali mbuta mabe yo bongo la mbuta likasu. Nene mais faut voir. Mbuta. Bye. Mbuta nini? Non, les gars, là, bah, Miss, vraiment, ça, oui, que tu as la carte de mal, il a mis, c'est un gars. Vous commandez fragile, vous. Quel fragile? Gana le bien comme faible. Zélana qui n'est pas là pour moi, c'est un fragile. Zéla. Songe bibi kaka tui.
C'est bien. Ah non, la femme c'est douce. Hein. Oh. La femme c'est comme Abidjan. Nous sommes plutôt quoi. Non. Moi ça ça. Moi s'il faut honorer, moi s'il faut passer respect. Moi s'il faut passer respect en tout cas franchement, Boza fantastique. Indépendance, un mot pour l'ambokanao. Un mot pour l'indépendance donc souci nabiso ezali tout le monde a le même changement. On dit que bakonzi bazo linga basala effort changement quota. Mais pratique des autres ça la score difficulté. Mais pas hein Ruth Boya. Ah ndoinanga. Ruth. Venez. Eh ben Boya, Mams Boya. Venez. Donc souci na biso eza neti ngai lo wana za na a politique. Bon pour na mboka to tchaka commentaire pour biso no soza bana Congo. Mais souci na ngeza côté culture hein, évolution ça la makasi parce que culture ezo pédaler. Toza na culture, toza na budget, toza na organe mon côté et vendre la pena culture exact. Même centre culturel congolais exactement. Ça la so bien. Al de la Gombeza ya français. Okay. Mboute, est-ce que ba kombo ya ministre de culture na bino? Actuel na habité. Ah, tu vois, c'est ça les problèmes. Attention que autour na d'aba comédien il y a un ministre provincial. Le ministre de la culture, ministre provincial à la culture. Ouais, moi je parlais de ministre de la culture parce que le ministre de la culture peut aussi faire quelque chose. Mais à un moment donné, on s'est dit, est-ce que on peut s'appeler culture, on a un musicien moko, il y a binope, on aura du mal. Ministère, et c'est que musicien zwango non. Ministère est à Oyo, ayebi d'abord, domaine wana, oaza mur nango, Oyo pe. Aza mutema munene ayebi ko canaliser ba faire ministre zara teke foka bazu oh joueur comme ministre de sport oh musicien comme ministre de la culture non c'est pas ça pourquoi discours wana c'est pas important ezande muto ayebi domaine wana bien est-ce que mutu muso arozane par exemple menuisier pour menuiserie ezape culture eza art eza art ata peintre Moutakoza est menuisier, mais baché pe ministre de la culture tellement ça danger dans le domaine ouana à aider secteur nyons. C'est comme ça que ça se passe. Et ça a été que bazora musicien, bacha ministre de la culture. Non, il faut pas donner mouton à ligne domaine, on pas y bien ou bien. Là ça là bien. C'est ça les problèmes. Voilà. Ok. Alors Lelo aussi, ça fait aussi un problème. Toi tu as fait la musique. Moi mon arrosa polyvalent, tu as fait la musique sur scène. Ce qui peut nature on a gag à c'est déjà à côté ça dans la gag temozo c'est qui s'habille vraiment déjà que pas moyen. Alors aujourd'hui on vend Botali que un artiste une étoile comme Mama Chako à Ken en hôpital Moya Mounene il a été un peu négligé. Qu'est-ce que tu t'es dit là? Tout ça la culture hein pour ça comme Botali pe culture en kaka. Bon. Ba tout si ba lobi ba mwana ba velo me ba lobi ngo ba Bave Massasi basi balobi maramwana et oza di nouveauté hein. Point de vue nanga ezana di nouveauté nga souci nanga ezanine. Le roi Mama Denise a pesa ki ba artiste ba carte. Na o CPLA a ça l'appel na ba ONG belé ba chae poisa à l'hôpital na emo. Et ça bien. Mais bato belé balobi ke te mbongo wana nde abongisa mama embo comme ça ba artiste nyo so ba kendane na mama embo po mama embo zo hôpital na biso to banda nango depuis. Azana fondation, Azana na ONG, Azana ba aide à Zouara tant que première dame. Solution bien. Ezara salara hôpital, abeki ba médecin au bazapena ba yebi boulot très bien et wana ba kofunda on a ba songi ozate. Ba songi eza parce que eloko abongo yé. Et maintenant ezara pe ba artiste pe ba kenara ba kuna pe ba zora soin. Babongaka mais lokola to kuta na accident wana te bato pe baloba te pour na hôpital wana donc nakoloba la chose oyo il faut basala ezaka que fondation ya Mama Denise basala hôpital et ça bien makasi. OK. Alors déjà au sol ba pièce belé est-ce que na banzonzi on a déjà posé chance de retourner na Mama Chako te non te mais tu es bana mère, tu es bana qui na mère bien, tu bana beaucoup dans trop mais
to tourna place nga tourna théâtre bena te na tourna ba nzonzi accidentellement naza bena na domaine wana makasi te. Mais tu le fais bien d'abord ebisa. Merci. Merci. Tu le fais bien le bébé. Merci. Merci. Mbuta. Mbuta osaki nini? Te ngana yebite ngana oyeba ndenge ngana yebi kana sala comédie ya one man show bien ngamoko sinon c'est ça et puis na yebi kana yeba bien na yebi kana bina bien mais ko kota na monde na atmosphère wana ya théâtre na kota bien en tout cas yo mto apprendre parce que na sala ngote voilà. Okay. Alors Mbuta mot de la fin toi na Fimbu le 30 juin donc on peut noter que Mbuta Likasu azali le na piscine entouré avec le fils ça a été bien ouais, tu nous as honoré ici na huis clos talaka confinement donc tu à la place ça va te belete non la petite sœur il ngolo bara te bobo ta maman mon tata moro non le respect mon respect wana yango esala que ozo considérer mutu lo wa leki na yo. Ah, pas que tu litoya. Lito est un désir. Si on a désiré, qui peut-être c'est les limoués. Mais le roi désir, on est à noter. Donc, beaucoup désiré peut tout le monde. Sinon, tu es à la. Et comme excès. Quand même. Alors, mot de la fin. www.centralonz.com Nazwaki. Bayaki kotika. Encore, bah, on a fin du mois. Batika, fort. Donc, benga la kutu kota na site benga www.centralonz.com. Bah oya otika bilo on a parlé à domicile. Ça la commande. Nzotwe tala ndenge la TV. To la bien. Ouais. Kota la basi net bino boye et bon ça journée. Bon ngaso na zo annexé boye. Journée bon gâté. Donc monsieur etala natala wapi. Donc on appelle Liz leader. Miss Diaspora canadienne n'a pas essayé de trop. Donc, bandeko tout balandi biso en tout cas. Ce moment du mois dérapage mouké, bolimbi sabiso eza et c'est en fête. Tous le 30 juin, tu es au célébrant en la piscine. Donc, candidat Zouate, Jean-David Kiambote, Clarisse Tangamouye, mais n'a pas essayé de trop monter ma guilaine en Tsembe. Donc voilà, Bigansum Hotel Club Center Bigansum on a Luanda. Tu as KNDP Angola, tu as assisté dans l'ouverture en décembre. Le 31. Ouais, Rive Kono, on a passé les rois de Kimankuta, grand prêtre, on a passé trop. Donc voilà quoi. Mais Mouta dans la piscine, ça n'a rien à voir avec l'analyse au salaire. Les gens ont dit la canalise, na kata piscine. Aux autres, c'est la peine à basi. Non, on va pasteur. Non, c'est pas la basi. Soko c'est pas la moi. Plein air. Soko c'est pas la moi cité pour avoir déranger vinae, au c'est pas la quand même étant que être humain créé par Dieu. Voilà. C'est bien là, il y a qu'à tenir bébé Samsana yo. Grâce à la babusoto te. Na correct. Posaka kana. Ben voilà tous les abonnés la Pessimbo de la ville là Eric Bamba la Suisse moi la donne Monica la Pessimbo alors de gros bisous à toutes les personnes au Balingarit pour la jolibilité abonnez-vous massivement à compte Instagram na Ritz pour officiel. De quoi? À toutes les personnes qui nous ont suivis. Okay. Mais Moutanga, mon anga est j autokota, ils ont mon anga. Dans les 5 mois, on apporte un d'accord pour nous aider à contribution. Ne faire pas. Attends, tu as parlé de tout à la rate. La bande contribuer pour la bonne combien la même souvent qui m'a battu. Ah, c'est que c'est bon. C'est bon. Ouais, ça y est pour nous c'est bien que j'y ai à moi là, la zongi bébé. Pardon vraiment, j'y ai à moi là. Walin. Na zongi bébé na bibron. Carré. Bon mais manga muta banda mutaliboso. Ate muta so abe minga bébé ça ken. Yo me manga. Kana yo me manga. Makizembe. Yako me manga. Mama yaka sola. Nanika. Yaka je. Yaka la réalité. Oh. Oui, la monnaie non fumade. Oh, quel même night. Yo Charlie Coloca. Oh, buka mo. Ben voilà. Gauthier. Gauthier penzo zan elo. Te Gauthier.
ya wapi? Kolaka mwa sinde boy. Necho masé. Kani sokola ngape? Na ya pe. Na ikepe papusha. Papa push le temps yo sokola ngaka boye. Akama se se hita mtazua. Eka mtazua. Oya, kwa bindi baso. Ya kana hivi kisele pasi. Baba mikiwa za. Pardon, c'est quoi? Ça va. Hein? Maman lemi. Ça on a bien. Et t'as la boîte de dictaphone. Tiens mon kuna. Ma bébé ti. Whisky. Ah, non là ba pile. C'est là. Ah. Kaso sale l'autre. Hey. Mais na piscine. Whisky. Kata longo. Normalement, moi, vous avez le réseau escalier. Quel état tu es au chocolat? Encore rythme naturel. Encore rythme naturel. Oui, toujours tu as quête. Il y a moi là. Nakokata na ngaya. Personne m'a conduit, le monde est quel bien. Ailleurs, il y a Bato elaki yango donc makambo ekende bien. Ah bon? J'ai des livres mon conduit. This is London. This is London City.